Bonsoir fidèles internautes. Vous avez vraiment ébélé pour nous Rolanda Bisso sur Corrector News TV, baby chaîne où est vraiment corriger l'erreur nous c'est qui na YouTube. Donc nous avons vraiment pour nous servir bino le lot nazanga mon côté comme d'habitude le lot nazana Rachel Chakola Caramel et tout yambi pour nabino madame Yvette Bilonda Oazali présidente il y a mouvement il y a MDC, il y a Ligue de femmes, il y a MDC, le lot yambi pour nous consoler kotlan sama mama kambebele bele do sa manambo kanabiso kolobela moi mama kambebele o boko découvrir vraiment awa ensemble na madame Yvette Bilonda nazanga mon côté avec la caramel de la presse Rachel Chako donc to kolobela vraiment mama bebele o boza ya kolanda déjà boza la vraiment ebele connecté babi monta bouger te pour correcteur nous tang ya kaya na mahamna on peut pasika bolanda biso vraiment boza la de suite nazo pesa déjà bonjour na invité na biso du jour bonjour madame Yvette Bilonda. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Quand nous Ok, merci beaucoup. Bonjour Rachel. Namono kuna nangambu donc na invité quoi micro. Est-ce que Dara partager? Ah oui, merci Naomi Samba, Miss Mongo. Merci Nabile Nyoso Bozolanda Biso. Merci na ba correcteur Nyoso tout. Donc voilà bibi nde boza ba correcteur. Donc et le ngona bino ba correcteur. Oui tocha encre correcteur likolo ma solo ya mboka. Donc lelo maman Yvette Bilonda za bongo correcteur ou à corriger mon moquet na mambotel bongo politique. Merci Naomi Samba. OK, merci beaucoup. Là c'était Rachel Chako la caramel de la presse tout qui mbala maman parce que nabi ke ba te belé ba ta la biso ba comme dem te maman to ba ni ba yeba maman Yvette Bilonda yebisa biso nani ozali nani pona bato bazota la biso na bato ba ko découvrir yo siko ba comprendre nani ozali invité du jour na biso. Ngai nazali bongo présidente des ligues de femmes il y a MDC il y a Kinshasa. OK madame Yvette toni toyeba pour biso tolandela vraiment mouvement na biso na pembe ni penza toyeba ki ke lobi ozaki na mo activité moko boy pona ba femme ya ligue de femmes ya MDC toni toyeba rencontre wana ezalaki basé sur quoi but na bino ya manifestation esalamaki lobi ezalaki basé sur quoi but wana vraiment ezalaki nini o ezalaki que ba femme surtout ya ligue de femmes ya MDC ba kutana pona ressoula. Bon lobi to lobelaki beaucoup plus pour la autonomisation de la femme. Le quoi qui est président Nabiso de la République, président Félix Tshisekedi Tshilombo, a bandé kolobela pour la autonomisation de la femme. Yango biso pe ba maman nangambu na biso to vandaki pour la consolat pour la tina na yango to yeba donc to solena ba maman ba yeba autonomisation au président alingi ba maman ba koma nango ezali nini. Donc wana ba maman ba comprendre ba prendre donc va se prendre en charge donc ba autonomisation de la femme et la nini yangonde to lobi la kilobi et ça maki wapi maman peut intervenir qui ba pesa pe likanis na bango et ça mai bongo na 14e rue limité côté à poids lourd. Ba maman ba pesa ki likanisi na bango ba maman azai vraiment ebelé ba maman ba sepela ki mingi na subino mo bomo ba vidéo ndenge et les kana ki lobby vraiment ezaki vraiment kitoko makasi. OK, merci. Pour ne pas être égoïste donc je passe directement mon micro. Comprenez émission en lingala babi émission en lingala donc Rachel Chako mitune zai womboka wayo. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Naomi Samba, balabi Miss Mongo. Maman Yvette ngai vraiment motuna ngezeli akuluka koyeba. MDC Souverain et Babi est un mouvement debout congolais où est bongo dirigé par le docteur Jean-Pierre Moukandi Kankou. Femme, il y a Ligue de femmes MDC. Surtout talibien vous avez visibilité hein. Tout le monde a kaka mibali, tout le monde a bon jeune, télémi kala mingi ti awa mais qu'est-ce qui fait que maman bazala sous les draps bazala non na sima ya kobata ma maman MDC vous avez visibilité ils les logo nini ko banga ou bien bo télémi po bo lebeli boyoki mokonza mboka le membre autonomisation de la femme ou quoi. Bon maman sous bobi que tous a visibilité peut-être pour tous les canaux TVT. Mais tous en abisso ba maman MDC bazali na bango tous a belé tous ça na ça pe ba réunion sauf que ba maman vraiment non bazu courage on a té ya le TV même atanga mokondo moni les londe
yambi bino lelo nde bato baomonanga mpe naleki na télévision mais tosalasala baréunion na biso en coulisse donc toza ebele MDC ezali mouvement debout congolais ezali parti moko ya monene ezali parti premier allié ya IDPS donc eyebani bamama baza kuna ebele ntina barégion donc toza na biso vraiment ebele bamama tose réunisaka ebele mais so bobi ke toza visible te eza kaka parce que toleka na télévision te tozoleka na radio te donc c'est pour cela yango bomona ke toza visible te. Ok, maman lobi bovandi na bino mais boza ebele soki nga nayeba olobi boza partout yango wapi oyo énuméré biso nansi toza partout toza na Kinshasa awa toza na Mbushimai bazali bamama mosusu baza na este bamama mosusu baza na Congo central bamama mosusu mpe na Équateur bazali toza toujours en communication na bango mpe base réunisaka tout ça batindela biso video na bango ndenge baza se réunir kuna donc toza na biso wana biso nyonso tout toza kaka na nsima ya chef de l'état tozo soutenir kaka baaction na ye badiaspora baza te. Oui, diaspora bazali parce que MDC et banda awatin MDC et banda qui na poto. Okay. Diaspora bazali, maman pe diaspora bazali na Allemagne bazali, musu bazana Belgique. Donc MDC ça vraiment un peu partout. Donc mouvement oyo eza munene makasi na kamwe. Donc tu comprendre biso na bino ba bozolanda biso ba correcteur nyonso bozolanda biso ba ki mouvement debout congolais a vraiment une grande partie ba beza premier allié à IDPS donc baza partout donc les autres dévoiler te ba que baza vraiment partout mais to beta masola maïvet et bilonda il biso ma solo siko ya politique non misamba maloba omboka wayo. OK, merci beaucoup Rachel. Ngana ngina kota vraiment na oyo mokonza boka uti ko CPS mitima ba congolais na gratuité et enseignement en tant que parent et ça qui on ndenge nini koyoka na nous vision chef de l'état et puis ezaka lisolo te mais lelo to comme vraiment ko palper ngo eloko nini et ça qui autant oyoka ki likanisi wana ya ko komisa vraiment enseignement na biso ezala gratuit ça qui on ndenge nini et ça nanga esengo makasi mo obika ka chef de l'état na biso komona ekaka na ba décision soit et puis ça biso déjà espoir ya donc espoir makasi. Donc tango annonçaki pour la gratuité à enseignement ngana CP là qui makasi pour ngamo pe na profiter nango pour na sana bana mi balé oyo ba profiter na gratuité wana donc bambongo wana to ko épargner ngo to ça nango ba makambo susu donc gratuité ça vraiment réel et ça vraiment bongo donc bana Minerva les a souté to futa les souté hein bana babenga na bango pe les souté bazotanga ba bonne condition sans problème donc gratuité et ça vraiment likambu ya solo. Maman Yvette Bilonda, c'est vrai gratuité za nangolo kwa solo parce que biso tozo mona ngo toza na Kinshasa qu'on n'est pas se voiler la face tozo mona ki gratuité enseignement et ça vraiment ko exister mais ils ont normalement ba côté moko boy o ezo sala que ba étouffer vision wana ba tout moko boy o bazolo ba que et za nangolo kuta pe ba komi ko exiger somme moko boy pour na l'état futa bango avant bango ba kota na vision chef de l'état nini o ko koloba na batu wana pe na batu so bazota la biso. Bon, Batouana vraiment en tout cas na désolé pour na bango pour Batouana nde bazawana baza muki ba ko déboulonner bango bato bazo luka ba étouffer vision chef de l'état. Est-ce que muto ko étouffer vision chef de l'état zali wana Batouana vraiment en tout cas ngana regretter mingi pour na bango parce que ba côté musu neti côté ba nanga batangaka o bazotanga neti na Lumumba awa na limité batanga na bango kitoko côté kuna makambo wana ezate ngana yebi makambo wana te nebi ke bana bakenda classe ba otanga gratuit ba futa Minerval te donc ils ont ndengwana bato bazo ko s'entêter na vision chef de l'état donc ba ba za déboulonner ba za libanda po ba jeune basé belé o batangi baza pe na besoin lobby bango pe ba zo ba misala donc ba remplaçant na bango ba ozala na éviter hein bon mais par rapport à la somme c'est vrai ba ko déboulonner bango wana message à maman Yvette Bilonda mais maman Yvette to yebi que salaire na bango zalara ezara moi somme morobo ezaki insuffisant mais sikoyo ba matiseli bango chef de l'état lobby bozo koleka o bande kozwa mais bato ba comme sikoyo ko exiger et kende au-delà ya wana entre temps ils ont zéro comment bazota la paix par rapport à budget au chef de l'état pour na gratuité enseignement ni o ko ba message ni ko lancer vraiment na bato o no surtout bazo kene vraiment à la contre ya ba oyo maloba chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi vraiment batouana bazo pisanga mawa pour baza na patience té
omoni gratuité yango to bandi yango kaka na mboka mosusu esaka nango déjà biso to bandi yango kaka siko bango il faut bazala na patience chef de l'état tanga lobi bongo ye moko ayebi akobongisela bango il faut bazala na patience po makambo nyonso to ekenda malembe nani akokai kondima ke lelo na mbula oyo bana bakoka kotanga gratuit mais lelo oyo bana batangi bongo bango pe bazwi pe ba salaire na bango il faut baser là babilo mosusu asike ko bakisama lakaki bango ba soins médicaux koya ba nini koya donc bongo il faut baza na patience mais pour na ba o baza pressé vraiment en tout cas ngana o regretter nango mingi hein il faut baza na patience ba fungo ba misu na bango il faut fungwa ma ba mona vision ya chef de l'état donc il faut ba misu na bango fungwa ba kai ko ya papa mona que lobby na biso lobby ya bana na biso yo zandenge nini. Il faut vraiment avoir mis sur mon fungwa. Ok, merci beaucoup, maman Yvette. Là, je passe directement le micro à Rachel Chakola Caramel. Nabi que mitou les ali vraiment ébélé. Maman Yvette, Lélo vraiment. Tout bomba qui pena ba question ébélé pour n'importe qui que ça vraiment on a pour répondre. Sur Rachel Chako, mitou na mbo canal. Merci. Na bandi vraiment naza pena ya ko sepela pour pe ba correcteur nyonso bazolanda biso. Bazaya ko sepela peu réponse à maman Yvette Bilonda ils allaient vraiment très motuya makasi balobi nde Isabelle 10 catholique ne ba sa mbutu to ke na ngambo ya kaka ya enseignement lelo oyo batu baza koloba ke président de la République aza ko banda mboka mingi batu so bakomi ko estimer même ba nombre 58e voyage 59e voyage depuis à 8 mois ya pouvoir naie à satisfaire besoin ya peuple congolais te ye musanika ko tambola ba retomber ya ko tambola chef de l'état izali nini on a biso to yebi lelo to yoki lisolo balobi 1 milliard de dollars et ye ba pesi président de la République et président a décidé mbongo watu msuko wabinga hutu mbongo crédit andimi na ye mbongo ni kota na budget enseignement privé enseignement de base et lui déjà 1 milliard de dollars mais en général il y a un moment budget ça que dépendre peut-être na 2 milliards et quelques mais déjà 1 milliard on a au président de la République andimi ko pesa pour la gratuité enseignement lelo oyo ba retomber za nini ya malamu et puis ko peuple congolais ko bisa nini par rapport ya botamboli ya libanda ya mokonza mboka surtout to pour la diplomatie. En tout cas, le voyage tout président a besoin de ça là. Azon ça encore pour intérêt à la population. Voyage à sali batang surtout oyo en tout cas bandeko oyo basa ko compter ba nombre nango ba okamsanga mingi. Pour ceux qui bo fungoli misu na nonde na ote koloba awa bo mona bien bo tala bien tout tikana nous balobaki motema mabe tout tikabiloko wana mais bo fungwa vraiment misu bo tala nanu le lenga chef de l'état ndenga zali ko voyager azoko ke koluka ba coopération babilo ko liboso ezaki te lelo oyo na sina mikolekoli ya liboso na biso awawa ba pasi nyonso to tomonaki tokobosa nango kana mingi te bato ebele bazaka kolela chef de l'état zo voyager avant de rater tout ça boyena mais chef de l'état zo ke kolukela biso ba coopération zo ke kolukela biso ba nini ba société ko ya ba investisseur ba roya awa ebele donc lobby awa mutu nyonso to akose retrouver et puis tokobosa na ka ndenge bible lobby ke ceux qui a pamboli ceux nzamba pamboli yo okobosa na ba souffrance nyonso to oyo zaki nango na bambule lekaki donc kanami to tokobosa nango pona ba voyage au président za ko sala donc eza ndenge wana pona ngai vraiment ba voyage wana na sepelaka nango na ndenga mukiete po aza mutu tsako ba ke bon na fanda na nga na pema na nga na famille na nga mais aza ko sacrifier pe bana na ya aza pe na bana aza ko sacrifier libota na ye aza ko ndima ko kende ko lukela biso ba relation na libanda il faut biso toza ya ko sepela toza toujours na sima na ye to soutenir ye po mona ke makamna aza ko sala bato baza ko comprendre yango. Mais si tu as compris que tu as dit là, pour aller voyager qui, pour aller voyager, on a commis 58 voyages. Donc ça m'a mingi. Na moni batebe ba s'informer. Il faut vraiment batu ba banda ko landa penza ba information, ba ye ba kapo, on a moni batebe ate ba mama tant tozo solana bango, nazo mo batebe baza musika vraiment, bazo ba réalité o tozo vivre na mboka na bisoté. Batu mususu baza libanda ya mboka ba étranger kutu. Bazo CP la bazo moi déjà vraiment ko boezo ya na RDC o ke lobby lobby RDC que comme loko mususu ko changer ma casse ba ko senga be président ya pa na ba oui parce que en tout cas vraiment donc nzambende a pamboli biso na mboka oyo
loboko ya nzambe nzambe ayoki kolela ti tolelaki lelaki mingi bato ebele babande kolela tozosambela tozolela nzambe ayoka kolela na biso ndenge atindela biso président président Félix Tshisekedi Tshilombo donc eza vraiment lipamboli oyo nzambe akitisi na RDC donc lobi na biso ekobonga bato nyonso to bakokamwa mpe bakobosana ke tozalaki bato asuka. Merci beaucoup maman Yvette ngana na question mo ya songi balobi tomoni président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomoni na mambo ya cérémonie ya cardinal cardinal Fridolin Ambongo balobi mutune tunama Fridolin Ambongo aboya ko ya université ya président Félix Tshisekedi mais président Félix Tshisekedi ndimi ko kende ko assister pe ko soutenir ye na ntamba zo commissariat cardinal c'est quoi entre Félix Tshisekedi na cardinal na la vrai chrétien. En tout cas so bolanda président bien aloba toujours yaza président ya peuple congolais nyonso asa président ya ba o ba votaki ye na ba o pe ba votaki ye te loko asa président ya batu nyonso tout donc biso nyonso na ba église nyonso tout tozaka na sima na ye akosala te ke abanda kolanda ba o wana loko alingaki ngate tout ça yaka te jour investiture nanga moyen ngai nakinde muko baza ko investir ye ça te akosa biloko bongo te pour président na biso déjà bino moto botala ka bolingo yazo pesa na peuple congolais ko mona ekaka ozo mona déjà un espoir moko boye donc bon marabiso na lengi na ndenga mokete président non Misamba donc c'est le maloba. OK, merci. Voilà, tout comme vraiment que chuter hein, je sais pas tout comme vraiment que chuter vraiment babi que le bonne chose ne dure jamais hein. Donc toti karaba tu na posa tellement que correcteur nous est vraiment pour nous corriger erreur tous à mike maman Yvette question mon ko yelinga bon eza pena motuna te nangina yeba vraiment point de vue na yo par rapport ya ba vidéo to tu komona na ba médias étrangers ndeko na biso bokechu kokota na ambassade kolon la drapeau ya mboka na biso pe ko pasola kotumba et ça le ndenge ni tant que moi na mboka pe message nini ko lancer na ndeko bokechu esikazali bon ye déjà na ebité bon bokechu ezaka atam suto ba Soni nde sale na ebité on s'est basé sur nini tango za ko bilongo ba drapeau mboka tout ça ba biloko wana so tali même na ba réseaux sociaux modèle bato baloba pona tina na ebité bande connaît peut-être ou bien bana na ye ba sunga ye bango bato ba pembeni na ye bato ba pembeni na nga na singa mo ba sunga ye po lobi na ye ko za ndenge ni tango ya zo sa ba biloko ndenge wana aza mwana mboka aza congolais président na biso asinga toujours na bango bato bana mboka na poto kuna ba souffrir Nieti bango ba boketu na ba âge na bango musique abeta lisuté na âge na ye akora pe suko saba misalo basala kuna potote donc il faut azonga na ye na mboka awa na kimia ole abanda ko nzela okende wana eza na avenir te il faut azonga na droit chemin eza nini eza kaka à se conformer na volonté ya chef de l'état à sa makambo chef de l'état lingi à soutenir chef de l'état pour ce soutenir yete asa aye moko nanzela o yazozwa wana baza ebele te vraiment en tout cas na osinga na bato ba pembeni baza approche na ye ba meka ko sunga ye batalisa ye ke nzelo azokindi eza molili ils ont à venir. Okay, merci beaucoup maman Yvette. Mot de la fin d'ailleurs par rapport à l'émission à l'élo et puis nini o koki koloba na rédaction mobimba ya correcteur news o est vraiment que surprendre vraiment na bureau na yo donc on n'est même pas que s'attendre message nous ko lancer vraiment. Na sepeli na bino makasi na sepeli na bino nyonso nde boye ko kutana nga ana bureau na osenga kaka msa na bino ekende liboso na mot de la fin nanga donc trop ba mot de la fin te poto bana soka ko kutana na lelo na lobi na pesi bato yo basa ko landa nga mbote na pesi ba mama na nga nyonso tout ya MDC président Jean-Pierre na pesi mbote mingi po ba kala mingi te docteur Jean-Pierre azoya na kine azozonga ana Kinshasa na pesi mbote mingi kuna esika zali na pesi banani famille nangai famille nzembele mobimba mbote ba travailleur nanga na pesi bango mbote na pesi mobali nanga pe mbote mingi donc batunyo surtout ba yebinga
en tout cas mbote mingi baza bien. Ok, merci beaucoup. On a vraiment un message à maman Yvette Bilonda, Otoyamba qui est la présidente, il y a Ligue de femmes, il y a MDC. Vraiment, quant à moi, je vous retrouve prochainement. Je ne sais pas si Rachel Chaco a un mot à dire là-dessus, mais je ne pourrais pas partir sans pourtant dire merci à toi, Dieu Maweja. Nabi Kotanga Miss Molobi, Miss Obakingate, Dieu Maweja, merci vraiment pour les images. Babi Yonde Nzambe, vraiment, il y a image quoi, Babi sans yo moboulou, sans yo correcteur mawa. Donc merci à vous, Papa Serge, hein, Papa Serge, yo moko comprendre aussi Kozali, pourquoi pas boss Yves Mavambu, hein, Babi manager un peu msusu il y a correcteur news, Babi donc bi image correcteur news, Babi fusion. Bon message Rachel Chaco, merci beaucoup maman Yvette Bilonda ndingo ndime ko emba biso vraiment lelo to corriger ma etali bon masola mboka. Merci Naomi Samba, Miss Mongo, merci na Dieu Maweja balobi garçon OCB caméra ya correcteur news TV za ko dresser yango pe za ko corriger ba image l'union surtout eza bongo Dieu merci Maweja. Merci na président Jean-Pierre Campo Mukanji balobi président ya parti politique MDC mouvement debout congolais balobi babenga bon premier né donc babi ba onde ba premier né donc ba ali ai de pes ali bosso. Merci na papa Serge Koussanika, merci na Durkap Kadiata, merci na bato belé ba maman Bernadette Okundi, maman Marthe bi vérité des urnes vous avez belé bozolanda biso vous appelez balobi sur le la correcteur news TV cause à l'égoïste so talité la baninga msulia senga bon pe ba s'abonner pour Correcteur News TV et ça rapport ça nous ka belenge pour ça nous ka actualité sur minga lo bizati Correcteur News TV ça ya bino.